Bonjour, bonsoir, ça dépend heure ekoute la bino partout bozwami toye lisusu na mukolo ya lelo kopesa merci na notre Père parce que kolala kolamuka eza grâce ngolu na ende makambu. Ba frère ba abonné nanga, j'espère que vous allez bien, moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Et cuisine Yannick TV azo sala toujours musala na ndenge amisana kosala. Tout le temps na lobaka bozala branché bozala ligne pour bo recevoir encore émission ya kitoko o tozo sala pona bino toza wana pona bino tozo sala toujours musala na biso ndenge to misana kosala émission ni na memeli bino na mukolo lelo live na biso elinge banda ave banda nazo seka déjà pour live na biso eza ya esengo. En tout cas eza ya esengo bokota na moni to komi déjà 6 bokota si je na biso na roloba te so bokoki si 10 te bokota na bengi ba mama ba papa ba ndeko na ngai ba abonné ba vreve bokota bo commenter vidéo oyo bo partager bo aimer s'il vous plaît bo sala kaka ndenge to misana ko sala bino mo boyebi quoi. En tout cas émission na biso lelo eza uniquement ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi la baronne, bonjour, bonsoir, ça dépend heure que écoute la heure kotala vidéo ya chaîne à cuisine Yannick TV émission oyo asali na mukolo ya lelo. Ba vreve ba abonné na ngai, en tout cas nazana esengo. Nazana esengo ya makasi ya mukolo lelo. Komona mama Karine, mama ya Arieta. Kitoko makasi, koboteze elengi, koboteze elengi, koboteze ngolu. Soki oboti eza na effort na yo te. Soki oboti eza ngolu ya Nzambe. Faut kopesa Nzambe wana merci. Faut toujours kopesa ke merci aza malamu. Soki olali olamuki, olobi merci Seigneur. Boni bakufi na mukolo lelo. Boni bakanaki bakolamuka bakosala be bamoni mukolo lelo te. Mengana yo to moni photo pesa Nzambe wana merci aza vraiment malamu. Bolamu ya Nzambe eleki ebele na vie na biso yango toujours totatolaka tolobaka ngo ke Nzambe na biso aza na ba moi. Balobi victoire eza na ka na biso, victoire eza na ka ya mama Karine Mokonzi. Tellement batu balobaki trop mais Karine Mokonzi asimbi mwana na ye. Karine Mokonzi alobi ezalaka nde boye kozala na mwana elengi. Amoni Arieta na ye alobi akomi copine na ye, Arieta na ye akomi meilleure amie na ye, Arieta na ye akomi tout po na ye. Oyebi ke papa akene ye musala mais Karine Mokonzi atikali na bebe na ye Arieta. Karine Mokonzi azokumisa na ye Nzambe. Alobi Nzambe soki natali mafinga batu nde lelo na bota te. Akori natalaki mafinga batu te benjir wana ba problème wana te. Nga natalelaki kaka Seigneur. Atalelaki kaka Jésus Christ lelo Karine asimbi mwana. Karine asimbi Arieta. Karine obina banda kokumisa kaka Nzambe chaque jour. Alobi so nembela mwana nga na vika nzembo Nzambe na tie na telefone. Na yembela Arieta na nga lala. Karine obezaka kitoko boye. Arieta bakisi susu esengo plus na bomo ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi akomi koseka. Karine Mokonzi alobi libala ezalaka nde elengi boye. Kolala na mobali no kolamuka na eguba mama. Nanu kutu mariage te ma comprendre déjà secret ya libala. Na kati ya libala ezalaka guboye. Karine Mokonzi azotuna tellement ba question. Mama ya Arieta yo za suka. Ozo sekisa vraiment cuisine Yannick TV. O comprendre makambo ngo te. O comprendre mama mobile so alingi wa. Se yo po lingi e bolingani fuye yaka mwana. Omoni bebe ana aza fuya bolingo na bino. Omoni bebe ana aza première prémisse na bino. Omoni bebe ana aza amour na bino. Wana nde bénédiction na yo bebe Arieta. Arieta yo kani Arieta mokili mobimbe nzima yo. Cuisine Yannick nzima yo. Nzamba pambola yo. Nzamba batela yo makila Yesu ezinga okokola na yo. Nzamba bomba yo vi. Abonné na ngai Karine Mokonzi azosepela makasi. Karine Mokonzi azokumisa Nzambe na jour et nuit. Karine
Mokonzi alobi kozala na mama ezalaka nde kitoko boye. Karine Mokonzi akomi kaka koseka na koseka. Ba vrai na nga cuisine Yannick alobaka avec précision, avec ba image eza, ba audio eza. Bino moko bokoyoka ba video wana, bino moko bokoyoka ba audio, s'il vous plaît, bo commenter, bo aimer, bo partager. Bo sala kande to sala. Kana za wana nazoela bino ka ba information ya kitoko na kitoko. Parce que nazo sala toujours mosala na bino bozo senga. Bolobi toza na besoin to ke évolution ya bébé Karine Mokonzi ndenge nini. Cuisine Yannick TV azo sala kaka mosala na ye. Bo posa ki ba question réponse na ye libino bino moko siko bo manifester na ba commentaire. Bo sala kaka ndenge to mesana ko sala. Kitoko kokoko kozala mama kitoko kozala mama ezangulu. Kozala mama eza grâce. Karine Mokonzi, au moins de osimi mwana liboso. Bébé Ariata. Bakisa su ya mibale ina nini ka bo fete ko ma Karine nga Mokonzi. Bama pasa. Papa tindika kaka bama pasa famille nombreuse yo mo yebi chiffre 3 na libanda mboka esara masolo kitoko na système ya kuzu kwa. Yo mo yebi Karine Mokonzi la baronne lelo ya trop tozana to sepela kana muninga to sepela kana baninga nyonso o bazo sala bolamu biso tozana to pesaka toujours ba conseil mama Karine to sepeli ya trop zwa soin ya Ariata kaka ndengo zozwa Ariata vraiment aza meilleur ami na yo copine na yo ami privé quoi. Yo mo yebo bobeta lisolo jamo tiko yo kango libanda esuka ka yo na mwana na ona 4 mirandako bébé Ariata to lela yo ya trop bébé Ariata bisous ma Karine Mokonzi pesi nga bébé Ariata ba gros bisous de la part de cuisine Yannick TV toroya kaka jono ya kuna kona na limero na ma Karine Mokonzi na benga yo na mona bébé Ariata na biso aningi sa mukili wa ningisa par-ci par-là yo moko yebi la baronne tokuta na kala mingi te na lelo ya trop ba vrai na nga to sala toujours musana biso ndenge to mesana ko sala Karine la baronne en tout cas opesa papa mbote ozwa soin ya gros bébé na yo ozwa soin ya petit bébé na yo ozwa soin na yo moko nzambe abate la famille na yo la famille est sacrée sans oublier la famille est sacrée mama Karine Mokonzi nzambe abate la famille na mobimba abate la yo abate la bino nyonso ba vrai ba abonné na nga émission la kibino ezaki kaka ya bébé Ariata na mama Karine Mokonzi bino moko boko mona ndenga zo bondela bébé na ye ndenga zo kumisa nzambe victoire eza na ka ya Karine Mokonzi toza ko sepela toujours tozo zela bébé Ariata bientôt inani na ye boko mona ba anniversaire ya bébé Ariata ndenge kaka to yebisaki bino ndenge kaka to lobaki ndenge kozala toujours en tout cas ba vrai na ngai na la bino ya trop que Dieu vous bénisse à la prochaine bozala toujours wana bolanda siko vidéo on a tikel bino bolanda ye moko la baronne Karine Mokonzi ndenge azobondela bébé ne bolanda yango yo ndakuzola biloko la charge mingi oh là j'ai pas beaucoup de charge oh là là téléphone est cuit Inge mio. Ça lui renvoie. Rassasié. Elle a rassasié la petite. La petite, elle a rassasié. Maintenant, on adore les seigneurs comme ça.